Après avoir kozwa autorisation des cultes comme les guides kolakisa nzela na ba pasteur tout ya République démocratique du Congo, noko nanga yeba que ba assemblée chrétienne du message des temps de la fin ACMTF na Mukuse samedi oyo 10 mai ezalaki nde mobange na assemblée générale pona ko présenter arrêté na bango oyo bazwaki pe autorisation de culte pona ko telemela pe ko silisa makelele nyonso ya bato mabe bilobela oyo ezalaki ko circuler na ba réseaux sociaux. Désormais ACMTF plus kini engagé pour ko continuer komema bana ya Nzambe na nzela ya sembo, nzela oyo yemoko pasteur Baruti Kasongo alakisa na pasteur Carlos Baruti Kitoko. Je crois que ma qui peut pas journaliste base à la bas yoka makabo qui se met tout yoka. Donc tu as béni, tu as béni, tu as satisfait. Tu as un peu d'inquiétude à un certain point, mais tu as béni inquiétude et tu as mis calme. Vous avez permis à culte? Nous avons permis depuis mardi, depuis le premier jour. Nous avons un groupe représentatif. Il y a voilà. Donc les lots. Batangeli biso arrêté, ndenge abrogé soi-disant arrêté moko dimaki tout ça. Et ba ndeko sala biso un peu moi mais lelo to moni que bazongi biso na ba droit na biso. Pongite pendant que to la pongite bengi ba bakendeki bazonga. Ba ya place za pour na batu. Tozo zela bango, to vanda pour na bango ba ya chaque jour. Service moko za on ezo zela bango ba ya ko s'enregistrer parce que so ba été na jour ba okanga ba église na bango. Pour arrêter bango ba osala wana et bani. Union na Kinshasa. Ezali na Kinabwa. Côté na Iveko na comme na université Cardinal Malula avenue les numéro 6 na salle de fête Philadelphie Ozawara. Comme église na biso dali mardi, jeudi na dimanche. Mais yango na uti koloba na za na eseno makasi. Parce que ça mene muta bundeli biso abundeli évêque na biso, je dois tozali na ngambo malamu. Parce que arrêter de uti koloba. Et allez arrêter à Sikate, il faut bien souligner. Ils allez arrêter au BK à Tikaka o ya 2002 si je m'amuse. Il y a un autre de récupérer quoi. Il y a incroyable mais vrai, il y a paradoxe. Parce que c'est extrêmement difficile, mais cette fois-ci nous avons que tout le monde s'est concrétisé, tout le monde est bien, on est dans la joie, nous sommes dans la joie vraiment. Il faut arrêter ce moment, je ne sais pas comment je dois dire, mais c'est la joie excellente vraiment. C'est vrai, ensemble nous sommes dans la joie, dans la vie. C'est notre péché, il est notre évêque. C'est normal, papa c'est normal. C'est notre péché, il est notre péché, il a bien dans la CMTF, notre président général. Alors, c'est normal. Bana ya Congo! Bana na Nzambe oyo akanisaki ke ACMTF ekokufa to ekozala divisé. Bino moko bomoni ke pasteur Carlos Baruti azali kolanda matambe ya papa na ye kino na suka elakisi lisusu ke oyo akanisaki ke kolia motoki ya moninga na loyenge aeshue. Kolo Yesu Kristo azali na ACMTF kitoko.